JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene ya kosunga ninga JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi ye JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil ya malonga ozo sunga mokimo JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto yokabote mopao. Mbote na balandi bana membre oyo nyonso balingaka soda ya poto. Merci na patience, merci na confiance pe fidélité oyo bopesaka ngai soda na bino ya mikili. Bandeko naye kolobela likambo ya ba élèves 5 élèves na République démocratique du Congo oyo bazalaki exclus définitivement na lycée na bango. Na yo kote la bango te. Na yo loba o ezali vrai, o ezali ba réalité. O ezoli kana mboka na biso, eza susu normal te. Bande ko ngai. Ezali susu normal te. Comment na mboka e fonctionner na 2 poids mesures. Bande ko ngai peuple congolais toujours à makambo susu sérieux. Tobi manakata bouzoberi, tobi manakata distraction, nakata inconscience, nakata ignorance. Mabezo le kanakata mboka na biso ya makasi, kasi peuple congolais azaka nakata musique, aka nakata mabina, aka ngami nakata l'église. Mais oizo le kana mboka na ye ya pasi ya mabe etali ete. Bandi konangai avant de nous rapidement à mon sponsor officiel, son excellence, l'honorable monsieur le maire, le bourgmestre Yabandal, Afo Ndofula Mampuya. Merci. Et si vous allez, naibike Olanda Kasoda ya poto. Na obaksambote na ngai na Anita Molembek. Merci. Naibike Olanda ngai. Sans oublier SBM. Serge Blaise Mouchipoule, na Lille 59, Maître Alain Lyon, na Argenteuil 95, Val d'Oise. Bandeko na ngai na ozamulaite na osenga na bino kaka bo partager émission oyo et surtout bo s'abonner na chaîne na biso ya Sika na kombo ya JDK Mopao TV. JDK Mopao TV na yebi ke famille Mopao nyonso basi ba s'abonner. Boromani idolo mon parapara idolo l'homme de Paris oya mama Sarko Mokonzi boss live na yebi ke bosi bo s'abonaki na chaîne ya Sika JDK Mopao TV na yebi ke Sandra Kazadi lisasi ya suka una lisasi ya suka Kazadi Sandra Kazadi lisasi ya suka na yebi ke bwino nyonso bosi bo s'abonner sans oublier moi na mama ami tout roba na yebi ke bo s'abonner vient nga vie Joniko bo s'abonaki et puis yemo les grands prêtres les grands Mopao Mokonzi Kofi Olomide oya mama si na yebi ke donc basi batindela ki yo lien pour s'abonner na chaîne ya petit na yo JDK Mopao TV chaîne mikolo yo yango ne mikolo kaka donc bo s'abonner ba fan nyonso ya Mopao Mokonzi bo s'abonner na chaîne na bino ya Sika JDK Mopao TV JDK Mopao TV nzamba kosunga. Merci beaucoup bandeko na yo likambo ya Sony likambo ya Sony ba bengani bana définitivement na lycée 5 élèves ya 3e CG na lycée Kamangala na kati ya territoire kaka na kati ya République démocratique du Congo lycée oyo ezali école conventionnée catholique
de l'archidiocèse de Bukavu. Lycée Kamangala Nakatia Bukavu. Donc, école conventionnée catholique. Pour la nini babengani bana. Balongoli bango définitivement, c'est-à-dire, ils ont été exclus définitivement. Pour la nini, parce que bana wana, il paraîtrait, moko na bango, azaki na téléphone na katia classe, et baza otala vidéo ya Balthazar. Bandeko na ngai, ba otala vidéo ya la Balthazar, professeur Amoni Bango, akangi téléphone, azaki 5 pendant le cours, et ba exclure Bango définitivement. Et ce qui m'a choqué dans cette émission, parce que exclusion wana définitivement eleki en public. En public, c'est-à-dire que na kati ya école, bana batondi, bazako prononcer exclusion définitive et pesi na d'article ou bengani bana wana pour nani parce que batalaki vidéo pornographique na kati ya classe. Mais bandeko na ngai mutu na neza boy. Pour nani conseil de discipline et bengaki bango te bana wana na ba famille na bango pour une réunion confidentielle, ba solo là, ba expliquer bango bêtise au bana ba sel na ta classe et ba pesa bango sanction oyo bazo mériter. Et non exclusion définitive na mboka lokola Congo o visa ja pasi. Balingi ba bakisa susu ba kuluna na balabala. Balingi ba bakisa lisusu ba shege na balabala. Parce que bana noso ba ke classe T. Pour ba na 5e, ba na 3e CG. Et était ce 3e CG de Bani. Peut-être 3e cours général n'a évité. C cours G général n'a évité. 3e cours général, 3e CG. Donc cours général pour nanga n'a évité après oyayebi à celle nga commentaire et ça nga wow. Ba bengani bana. Andi ko ngai et bazako filmer makambu ya ndenge wana ba yeba tina toile. Maman na biso oyo azako pesa discours pour nako expliquer ndenge makambu lekaki devant tout le monde, devant les élèves, le 5 élèves qui est devant tout le monde, comme si badaki violent, comme si badaki prisonnier, comme si commettre crime, comme si bomaki tout, mais ils ont rien fait de mal. Juste regarder batali vidéo pornographique. Bandeko na ngai. Balthazar Yemoko, il a été innocenté. Namboka na ye. Balthazar a été innocenté, acquitté Namboka na ye, na ba sextape. Mamakamu surtout au bamona qui est plus de 400 vidéos. Les autres na ba téléphone, na ba nous sur ba congolais tout na mokilo. Vous croyez que kakabana ne bazagi na kata téléphone ya Balthazar karande ye mama wana za ko loba discours wana zana ala ba vidéo Balthazar te. A proviseur, ba professeur, ba na ba vidéo Balthazar te. Et vous avez exclure bana définitivement car pour battre les vidéos, mais il y a des sanctions appropriées pour Néango. Alors, et nous le choquons ngani, biso to kende ba miziki, to kende ko bina, to kende ko yemba, to kende ko tonta l'église, to bosa na mabe ozo le kanamboka na biso. Nicolas Kazadi na oto ko ba dernièrement awa, a ote ko yiba 360 000 dollars. 360 000 dollars. Il y a un forage, il y a un lampadaire, et mon anate. Et puis, à Otiko Bimisa, à la mingite, à Otiko Bimisa, bon, on a bombardé la Suisse, 85 millions de dollars. Au Nicolas Kazadi Ayibi. Ayibaki. Avant ça, il y avait 10 ministres. Naba député na bango nyo surtout basangana ba comment presque 20-25 ba yibaka 10 millions de dollars na Congo wana 10 millions et mbunga et monana te. Est-ce que ba exclure bango définitivement na politique
pourquoi on les a pas exclus définitivement la politique? Nicolas Kazadi, pourquoi ba exclure définitivement la politique té? Pourquoi ba kangi été? Kaka bana niké, c'est-à-dire c'est toujours le petit peuple qui souffre, petit peuple qui subit. Donc, Néango, na comprendre que ba Congolais, ndeko na bino, ba Congolais, bazo beta, na ba image moko ba beta ba Congolais na Chinois moko. Chinois moko kaka asimbi fimbu foué. A beta ba ndeko ba Congolais ba fani na mabele, ba ninga ba Congolais na mpandi ba vandi ba otala. Bozata na mawa ba ndeko na bino te. Bo beta ko défendre ba ndeko na bino te. Ndenge moko na bana oyo bauti ko exclure définitivement bozo ko défendre bango te bino bo kendika ba concert musique bozo la ba date et puis okende kotonisa dimanche l'église ba maman moko inconsciente ba parents moko inconscient bo défendre bana oyo bazonge la classe basali mabe certes oui je suis conscient mais bazo mériter exclusion définitive T. Puisque Nicolas Kazadi a yibaki 85 millions, a yibi 360 millions, azaka na kata politique. Pourquoi exclure définitivement T? Le ministre, 25 ministres, il y a 10 millions de dollars. La Kabola, bango, ni surtout la Kabola. Et bunga bongo ici, la bongo leka abupia. Va exclure bango na définitivement na kata politique. Te pona nini? Car bana ya mike bana ba pauvre o boza ko exclure bango bozongisa langa bana oyo ba mama botemelaki makambo ya Alexandra oza mwana biso oyo babomaki na Canada botelemela pe bana oyo bosunga bango bazonga na classe sinon te to créer susu ba shege to créer susu ba kuluna na balabala. Alors nous sommes là-bas. En France ba français ba telemeli les agriculteurs, babimi na balabala, batelemeli président na bango, batelemeli gouvernement na bango, pona bana besoin ya changement, bazo revendiquer ba droit na bango ya salaire. Parce que bazango bango balié sa France, bango balié sa mokili. Neni salaire na bango za moké, ba réclamer salaire na bango, babimi na ba tracteur na bango ba balabala partout na ba ville nous ya France. Tala mundele aza ko revendiquer ba droit na ye pendant que les Congolais ba yiba ba mbongo ba millions na mboka na bino bo pesa ba date ba concert on a robeta na arena na okende robeta na Adidas arena na robeta na Zénith ya Lyon na robeta na Zénith ya Boye na okende Boye o Bataclan kaka ba concert mais mboka na bino eza ko kende ba yiba ba millions bokanga mika na Balthazar il a été innocenté et libéré soft la minute wazana biyenga. Alors botika bana bazonga classe bopesa bango sanction mususu ou bien ba travaux généraux ou les travaux généraux na éviter mais ko exclure bango définitivement bozotinda bango ba kene susu kokoma ba koluna ba kene kokoma ba shege ba kene ko telengana ba kesa ba bêtise na nzela. Prenez conscience de ça, président de la République. Prenez conscience de ça, ba maman na biso. Partout botelem la peli kambo yo nanu moke bo mekana ko botelem la ka ba buzoba. Botelem la ka ba buzoba so ba bino concert ko zala te botelem li concert. Botelem li bato bazo kekisa concert. Kasi makamba boye. Ba bengani bana 5 élèves. Il y a 3e CG lycée Kamangala, il y a école conventionnée catholique, il y a l'archidiocèse au Bukavu. Voilà. Donc il faut prendre conscience to lukato sauver banana bazonga na classe puis sinon te to tia sous 5 colonnes na balabala 5 chege na balabala. Voilà, parce que l'école c'est la vie. L'école est primordiale. Moi na fois à la classe à une école et nous à la balabala. Donc le fait qu'il y ait la vidéo pornographique dans la classe, c'est vrai que c'est interdit, ça j'avoue, je le reconnais, mais ils ont expliqué exclusion définitivité. Voilà.
Donc bandeko boza nanga d'accord boya bosala ba émission bazongisa bana na classe bapesa bango sanction mosusu po ba oyiba ba millions baza toujours na kata politique baza toujours na kata gouvernement baza ko exclure bango définitivement te. Donc tout le capé que côté pauvre bana na biso petit peuple ba le capé ba sungaye ba sunga bango bapesa bango conseil que ba répéter les sous-soutés o ya biso ba oyiba ba millions ba 85 millions ba 360 millions ba 10 millions ba 25 millions ba 55 millions bazo senga même pas bolimbisi. Ils sont même pas désolés. Bazo quand ça même pas petit peuple, ba même pas na souci et tel peu bangoté. Mais baza toujours dans ta politique. Baza toujours dans ta gouvernement. Donc il faut prendre conscience les Congolais. Botel me la likambo bazong sa ba na classe. Ngana yobeta CT bazong sa ba na classe, bazong sa ba na classe. Président de la République, Kota Makamboyo, bazong sa ba na classe, ils ont fait une connerie, une bêtise. Certes oui, j'avoue, je ne dis pas le contraire, mais bazo mérité sanction OYOT, il y a exclusion définitive. Alors, le bana makambo kaka, mamitali carte d'identité, oyo babimisi la gibiso na Congo. Carte d'identité, bande bima tilelo, ba Congolais kutu donc, bosana bino na carte d'identité tilelo. Et ça ne vous fait absolument rien. Vous ne vous souciez pas que vous avez la carte d'identité. Carte d'identité, c'est la personnalité d'un citoyen. Carte d'identité, c'est l'image de quelqu'un. Carte d'identité représente le pays. Représente le pays et la nationalité. Une nation. Bino soko ba carte d'identité zate banda ibima tilelo carte d'identité nationale congolaise bande bima tilelo et lo komote ba congolais bazaka na mikanda te et boza ko se plaindre na bino kutu bozo lela na bino kutu bino lo bo mona kaka bokenda ba concert bokenda ko sambela bokenda ko beta musique ba ndule na ndule bandiko na ngai peuple ya ndenge nini peuple ya ndenge nini peuple ka ya miziki peuple ya kobina peuple ya mabina et puis kokende kosambela kotonisa l'église conscience ezate carte d'identité ezate bon vivre na ba carte électeur o eza reconnu te na loi mais souci ezate bon te melango te bozo kobetela ngo CTT mais baba biloko buzo ba yango bo telemela mutubo ya kosa ki mutubo yango bo telemela o pasteur be ya sala ki ba bimina mo sibo yango bo telemela les babiloko eza plus important bana biso babengani ko na classe définitivement tozo senga na l'état azongisa bango on na Bukavu bo telema bo sala ba marche bana na bazonga classe bien sûr nazo répéter les sources nazo loba ba sali ba bêtise ba sali mabe eza interdit ya otala ba vidéo ba film pornographique na katia classe pendant le cours c'est interdit formel partout les abongo mais et arrivera que et arrivé comme là c'est arrivé voilà mais il faut sanctionner bango autrement. Bref donc nous sikate bandeko na ngai naki na posa na beta lisolo ya bana biso oyo bauti kobenga na bango na classe na lycée na bango ya Kamangala oyo ezali école conventionnée catholique l'archidiocèse na kati ya Bukavu to senga na chef de l'état ata likambo oyo azongisa bana na classe ba punir bango autrement bana basenga bolimbisi ndenge tomonaka kutu bao bayiba mbongo basenga bolimbisi te mais baza toujours na gouvernement bongo bana biso kaka mike au bana 3e CG 3e cours je crois section bon cours ouais ça doit être tout 3e cours général je ne sais pas donc bon ça la tout beauté de la maman nangai bino ba maman TikTok ba influenceuse ba maman ya ba YouTube ba chroniqueuse ba chroniqueur ba média beauté le la pena likambo ya boy ba songa ba na classe bon mais ka pena ko zonga kamso au sérieux ba songa ba na classe azongisa kaka bana na classe na yango na kosuka awa. Merci Jérémy Lubaki na maman Louise na Bruxelles, merci
na papa Lady le commandant Miché na kata Chine na pesi yampangi oya mama lumière swamuno na Sable d'Olonne ba mbote ebele na bosanité ya d'Alliance Mbabu na Sévran na 93 ya Médard Kitenda na Épinay sur Seine na 93 na pesi ya José Mbambi Kitenda na Évreux na 27 na pesi Doudou Kitenda ba mbote ebele Lia Kitenda oya Karine Zubila Kitenda ba mbote ebele na bosanité Steve Kitenda dans l'île de la Réunion na mwasi na ye motema na ye Bénédicte Bontemps ba mbote ebele et avec les enfants bana nyonso Marvin tout ça binoso ba mbote ebele et famille Kitenda après si Lolo Kitenda Lorraine Kitenda ba bisu ebele sans oublier Marlon Lulu Lucette Kitenda Stéphie Kitenda Marwan Kitenda Mehdi Kitenda Boza ebele en tout cas Mama Dia Diantaku Misekele na Blanc Menil ba bisou ebele na pesi bino surtout au Bolingara Soda ya poto vraiment ba mbote ebele sans oublier bana nyonso ya Évreux oyo na tikarabino te mon petit toujours na pointe ya ciseau Prince Émeraude du trône na salon Micha coiffure et beauté na katia Évreux la Madeleine place Kennedy Nzambe atika yote ndeko Aris yayo bisou mbote yango wana. En tout cas nasuki awa Honoré Alvaro, l'honorable Honoré Alvaro, meilleur de coiffeur de tous les temps. En tout cas merci. Nayebi kibino surtout vous allez s'abonner en ce moment kalamingité avant 2025 vous pouvez s'engager 1000 abonnés toujours grâce à vous et Nzambe yalola apambola bino abatela bino apesa bino misala apesa bino mikanda apesa bino mabota et surtout que bana na biso ya 3e CG bazongela classe na katia Bukavu na lycée ya Bukavu bazongela classe tote melango les 5 jeunes élèves bazonga classe en tout cas Nzambe alola akota motema ya président de la République ça la dossier wana bana bazongela classe. Merci beaucoup. Tokomi la prochaine émission. Ciao, ciao. Cette émission vous a été présentée par John Diamonica. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonica TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.